comment reconnaître na ba comédien. Est-ce que si la Bissol a mérité vraiment trophée, on a pas souhaité il fallait pêcher en Azwa, fallait Belleville, hein, n'éviter. A mérité moto ba bête cop na pour les Mukendi pour ba pêcher trophée. Sur tala si la Belleville pêchanga na bande théâtre liboso. Et ça question banda liboso te. Et ça ancienneté peut content. Bande kuna bicho ya ba famille ba bikolo tujali le faut tout à l'heure. Yaya. Il parle na bicho baluba. Iloko na kizaka bakoko na bicho ya akana ukoyoka mwana kombo ntomba tibola ça sonne comme ça sonne mal tibola na kubenga te ntomba place na kia kufutela dupangu wane eza ya ba mungala dokola ba Olivier Luango ba mungala bazana ba kombo moko ya tu ne peut pas supporter. Ukuyoka kombo lokola Jean-Marie José Bulumbo Mutaka Bunanjoto azaka soka okenzonzing toke baser na biso ba Zidane ezaka nzonzing ya Ser Zidane ozo comprendre nyoso na nyani kwa bazombo na poto to joua scène moko batanga na vie Tito, c'était pour ma première fois na jouer na Maréchal Tito. Non ya nanzela na bimi na porte ya lupangu nanga. Tito squad nga proposé nga parti politique na bango oyo ya modero. Sivi bati na biso abimi nga na bimi na okende. Na monika mutu baba obea. Yo, muluba. Mama na baluka boye Nathalie olie Natala vie Tito Nathalie le roi vie squad zaka moi mukuse quoi. Na otala siko na lui bano oyo ya mike bazala ka bansope tata mkolo adimi boy akubenga pe muluba bomele yo nani na mugedi pana lingida baluka boy vetito avansaki aya toucher nga siko muluba no benga yote Nathalie no bi Douglas banda mkolo nini oyana tinsas okoboy na créer lo na no bi Douglas na kanisi mbale mo kwa mpiri ba kuba tuza kuja tulongwe tukomika kapembeni emetre tukoma kote ya parke wana ya matete mwana wana nani mataku njoka avanda kina shema afongoli kofra jui television adinga banda kaka mbangu boy salut au drapeau Mataku lokola muyibi na salut au drapeau kusale nino kubanga muyibi nazara na fefe akaangami na TV na ye MGTV Sambara goli mazabata bila kolikobo Sambara goli mazabata vraiment bo sabone Sambara goli mazabata bila kolikobo Sambara goli mazabata MGTV Sambara goli mazabata mami wanza yoga mami wanza Dani Timanga vrai no ko vrai tanta sola bien gauche droite à la tamna pantalon quoi vraiment MJTV vitesse wapi abonnez-vous Salut à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro de notre émission Haut en couleur. Haut en couleur, il y a les lots, Tokoyambila Bino Moko, il y a des artistes comédiens à Kombo, il y a Tatuku Bianza, Aza déjà Pembeni, alors ça l'a entré naye, Tatuku Bianza, Okoye déjà Kokota, Plateau Nabiso, Eza les lots pour Nayo, Tatuku Bianza fait entrer naye, Kala, tout le monde est vraiment Kala, les lots à bâtir, c'est vraiment Yakoyamba. Tatuku Bianza Boni. Oui, bonjour Sylvie Bati, je crois que Kamouchi Batou Ebele,
lorsque obenginga lisusu Tatu Kantuku Bianza ebele bayebinga kaka na musala oyo toza kosala lelo ya journalisme ndenge toza représenter les bango ma ebele pe oyo babugisa bilengi ya Kantuku Bianza je crois lelo ba retrouver ngo lisusu na kati ya plateau awa ba retrouver bilengi là mais lelo oza en masque te lelo ozongi vraiment yo au moins te ke batube ba Orlando bazo reconnaître yo te voilà Sylvie Bati ezali Dani Timanga voilà on a un maquillage na yaka Tatu Kantuku Bianza kulumbimbi l'été de tous les baluba mukalenga waka mena waka tukutuku wa dialogue inter-congolais bana poto bayebi que après titre on a ça ina metisa ezaki ngai météo na frère na biso mususu a joué rappeler le rôle à Isobe et puis à part wana Tatu Kantuku Bianza azalaki président il y a groupe cinéma saison de Tatu Kantuku Bianza et puis à sali ba parcours na ye pembeni ya président Makaya à sali parcours na ye pembeni ya président Christian Petit aye lisusu pa ya ser na biso ser na biso azara na sinar que nani komone ki ma ser na biso azara pembe bote na groupe sinar qui a président Caleb te comme on est qui mission que yé attend émission na opé sango donc Kantuku Bianza atambola ki bongo et puis tinandenge ayaki ko sala ko lelo Tatuku Bianza nakata mukuse Tatuku Bianza lelo siko oser évoluer na groupe na yo moko oui Kantuku Bianza azana groupe na ye groupe cinéma saison oyo je crois bana poto déjà na ko yebisa bango ba dongolo misu baka moitié parce que ezongi déjà ba répétition nango ezoko banda kala mingi te et puis na kati ya chaîne ya MJ wa ba rumona ba gag ya kanda ba rumona ba makambo belé et au salama ndeka na yebisa bango et vous apaisement pour comprendre biso tout ça banane pe to ça ni Tatuko kayo koloba otamboli mingi o changer ba groupe voilà hein elo ni ça ki ke o bandina ba météo métisa olongwe o ke pa makaya olongo ke pa Thérèse nyoso na raison nango vraiment ça ki merci beaucoup Sylvie Bati au moni pour le respect nanu ya bato ba Orlando biso na longola na olinette avant de répondre na yango na opesa déjà merci boye na la première dame de Orléans maman Mami Wanza maman puissant mikolo na benga bongo maman puissant maman na oyeba te na benga ye Messi na benga Cristiano Ronaldo na ndenga kota bale na benga Messi vraiment na ndenga bale pona bango ya musuba okanisa lokwa tolobi ya bango te biso toloba ya joueur voilà maman makambo eza moi ebele oyo ezali na ba proposition autoza nango na mère ndoto travailler boye makambo eza vraiment ebele ya ebele na likambo lobi kolongwa to kokabona na ba grand na biso to na bandeko na biso ezala na ndenga mabete omoni ngalo baka mwana nyonso élève nyonso soki apprendre matière et continue ndenga solo il faut qu'il puisse défendre yango est-ce que zomona ko défendre yango ezande nini bamoni un certain Kantuku Bianza kulumbimbi le dieu de tous les baluba à quelle place moi boy a joué à sali ba espoir ba tupe ba kamwe nga naza le seul artiste oyo na ndenge na banda carrière na ngai na chaîne ya Congo elengi na ba masalanga ba Olivier Luango wana tozala kutu na ba Belga Ndombele tozala lisusu na ba Nicolas Mokonzi bagagi tokotisa na Congo elengi pa ya ser na biso grâce mbisi la sexy wana batu musu kutu te na makambo ozo comprendre et na sala na koma gagi moko ezalaka l'air faire abimisi nzembo na tokobina na facilité création yelingaka na tout mamoko na komi nyonso na facilité batiela paka juma bakiti si près mama niveau bor wana beta bana poto bayebi mukolo plaisir kanga
Et on a eu bango Babylone lokula tu sais mon tout so aza lokula ma champion mon tout so tukuko kujwa ye lokula akanchun kolopa. Et tu vois bana poto ba yebi quand tout bien ça vient ayaka. On a ce que tu le fais je suis mangonta. Tu vois on va dire que tu es aussi à la biso et biso na bandenge moko boye nana yaka na sepelisa bana poto nazala ba couleur moko boye o bana poto ba yebi et je salue mon frère DJ malgré combo na EP moko et qui m'a rapporté mona la moi mingi kala na saluer moi présence na yi ozomona et puis naza garçon oyo comme la ngai na mi pesa humilité précède de la gloire biso okitara na biso place malamu ezatoza. Donc, si je vois bien, donc il y a beaucoup plus légal. Non. Nalobi Sylvie Bati. Nana sali nzonzingi ya CD. Et bele ba osala nzonzingi ya internet. Est-ce que vous comprenez? Nazaka ya na bango. Ba artiste mususu omona ba opela na Congo, ba yebi ki e kantu kubianza. Et je salue président de Best, groupe de Best. Où est-ce qu'on a numérique? Il y a un morning mon frère. Bango, baza ba nenabi. Amko nanga. Ma pesa anga respect obike. Bakubi anza o baza ba nenabi so po na makambo o basali na théâtre. Yana toujours une question. Vous savez combien d'années dans le monde du théâtre? Quand tu kubi anza Olivier. Ngai sona kokolo ba oui et na oyeba monde du théâtre. Le roi en 2023 parce que na bandi yango na ba 10 ans na koko ça déjà ba na bandi non na ba quartier na Kingabwa machin batu ba retrouver ngai kubianza na oyebisa yo Sylvie Bati na bandi tonalité moi na moke ngai banzonzingi nasali nzonzingo bazombo na poto bana poto bayebi yango to jouer na kati wana na jouer le na parti politique paix à son âme ya vie na biso monderi vous comprenez babane ko pota na ye na modero azaki candidat yepe candidat série wana kutezaka na ba 2000 si je me trompe pas 2008 2007 vous comprenez ndeta tukantu kubianza aosa nzonzingo wana makaya papa makaya mayuma a comprenait que Petro a soldat Petro a makambu na nzoto azaka soka ke nzonzingo toke baser na biso ba Zidane ezaka nzonzingo ya Ser Zidane vous comprenez nyoso na nyani kwa bazombo na poto to joua scène moko batanga na vie Tito c'était pour ma première fois na jouer na Maréchal Tito non ya na nzela na bimi na porte ya lupangu nanga Tito squad nga proposé nga parti politique na bango oyo ya modero Sylvie Bati na biso abimi nga na bimi na okende na monika mutu moko obela yo muluba mama na baluka boye Nathalie olie natala vie Tito Nathalie le roi vie squad zaka moi mukuse quoi na otala siko na lui bano yo ya mike bazala ka bansope tata mkolo adimi boy akubenga pe muluba bomele yo nani na mugedi pana linda baluka boy vetito avansaki aya toucher ngasiko muluba no benga yo Nathalie no mi dokulos banda mkolo nini yo yana tinsasi okoboy na créer lo na nganobi dokulos na kanisi mbale mo kwa mpiri ba kuba na kanisi pepe kaleleri azala ki kubinisa yo dokulos dokulos ozobola mara moze bele pourquoi boneka rôle ya tata Agno solo koza muluba po bino ba luba boza trop tribal tribalisme evandi pa bino koza muluba foka nazwa rôle ya muluba ya tatu au cas que vous avez rôle ya papa mo ba Congo to ba papa bandundu ba bilo mo ya bon mais yo oponika ki muluba pourquoi c'est parce que Moutami se sent à l'aise et pas naï
Sylvie Bati, si aucune famille à Batou Moussoussou, est-ce que vous vivez le roi moi dans Bango? Je ne pense pas. Mais dans la famille, je pense que Bandeko Baza Baota Abisso. Dans la famille, est-ce que si on continue à il y a papa Kouloutou la Bino, toi il y a papa Lekinayo. Est-ce que au vivre le roi moi dans mon robot, il y a famille à Batou Moussoussou? Je ne pense pas au vivre à l'aise parce que il y a famille là, ou azani de quoi maman là, ou azani de quoi tata là. Toke nam. Naïté mutu da ebisaka Yesu na bota mamuluba. So Yesu asala na bota mamungala, cela veut dire n'engena défendre couleur ya bangala. Mais aïma tous les Congolais étant que bande kunanga. Est-ce que vous comprenez? Parce que Congolais zande kunanga. Muluba la tribalité, muluba lingande logique. Sur logique na biso et randara batu ya bikolo mususu ba problème sérieux. Vous comprenez? Si vous côté la boue, et il y a un mutu, na banda omona, ngana imita beaucoup plus tatu pajero. Ou abandé et pas voilà Mexique. Est-ce que au monique na zongisio, ta sérieux ngana na bandi théâtre yangwana. Série ya bagadio sans souci ça en antenne A. Oyo batatu pajero azoyemba jibanga jibanga na ya talwe jibanga na ya talwe mukaji na ngadi wolo ya dibanga je crois bateau ba vivre époque ya maréchal sans souci boy ndena lobi boy bazongi ba mobo bi kantuku bianza. Est-ce que vous comprenez? Voilà, très chers internautes, vous êtes à CP là, aux émissions autant couleur, Nazanga Mote, Nazana Tatoukou, bien ça, moko ya artiste et comédien, mounene, Yamboka Nabiso Congo, la poto bisca, boza derrière CP là, quoi, Michaka, oza à CP là, pourquoi pas la première dame d'Orléans, maman Mami Wanja, Mote ma papa Micha, Tatoukou bien ça. Vous avez qui n'a pas groupe ya batu, les lots, vous avez un groupe non saison. Mais quand on a des difficultés en tant que président, peut-être que vous avez un makaya et vous avez un météo, peut-être que vous avez une injustice, vous avez une mais les lots ont évolué seuls, vous avez un groupe, vous avez un difficulté en tant que président et groupe saison. Ah, merci beaucoup pour la question. Kolobela vraiment difficulté, non. Voilà, moi je n'aime pas de personnes au baloba que Namoussa non ça là, tant que tu aussi ils ont difficulté. Non, ils ont difficulté. Et même Namoussa là de ça là. Ce qui moi faille m'envoyer, ils ont difficulté. Et ça tant il fallait qu'ils nous ambassent il faut Namoussa là wane les kabongo. Webi, na yebi sarabatu. Ce qui nombre de fois, tant que nombre de fois il y a souffrance na yo. Na vie, ils appellent nombre de fois on zamba au pambo là. Moutuso ligni souffranceité ou gagné té. On est si à propos de tournage pour la mona ba comédien be ba se plaignaka au mona o te difficulté ça que to o ande ko tourner pièce na ndako yo au mona tambo kemba sima ba ko ndako ba lingi la bango soute do yo nyoso ya na pas. OK, merci beaucoup. Difficulté surtout que le ba ya ba place to zoaka. Oui, c'est bon bien. Na sali théâtre oyo et pas il y a ba météo ndengolobi ba makaya banani makamba banda osanga ezali kité ba souffrir nga ezali pour na koma o nazalelo pona yeba ke quand tu es un président il faut avoir cette cœur là ngana internet yo na bimisi bane belé o pe ba kenda ba sala ba exploit na ba chaîne ya batu mususu nga eza nde ya mabete natanga kombo neti badiani malundama merci omoni neti badiani malundama neti mon frère ami Zaza Ndombele tozaka na na chaîne moko boye type la bibi sabala siko lelo Dani est un père na makambu ya groupe théâtral omoni groupe lelo et komanine attends to banda bagadi a na chaîne po na bisa batu équipe comme on a belisa bango mitu de la presse po biso so to ye bango fo ba bela ka mutu baluka to sa ninye bango si ba ye ta bango ba sali boye si bango pe bango luka eloko osala
nalobaki boye na émission musu na uti osala nobi relation nyonso ozalaki na ye na 2022 oyo yebiki azalaki malamu mpona yo te nzambe balobaka ye pamba te na munoko nzambe balobaka ye soko osala makambo ya malamu eya mutu musu okokomona ye Sylvie Bahati aza na elongi ya pembe abien mususu nde français elobaka l'apparence omona mususu omoni mutu azaka omoni biso awa bato boyeboye basongisongi so omoni mutu abengi yo alobi na oboye mpona nini yaya c'est comme si oza s'adresser na ba adversaire na yo naza s'adresser na adversaire te na oyebisa bato base comportaka bongo na adversaire moko te adversaire nanga ezalaka satana mo sata banda yesu atinda nga na mokili adversaire nanga ona ozano bien na monde ya théâtre pour les bino ba comédien bokoma opona na oka Dani Chimangana Delix ndombe bayokana te Dani Chimangana Belvi bawela likambu moko ya mbongo babilo mwa bodo yozala bien na bango nazaka bien na mutu nyonso sauf na linga mutu te ayaka na bêtise mutu na monaka ayelinga esprit moko boye lokwa bande nini fona lakisa ye ni esprit a arwa muke yo soko jouer normal nga na jouer tonalité so na longo li tonalité na jouer normal yo ça la tonalité te na bien ko incarner rôle oyo zui koko moko boye supposons avant na place moko boye oyo ba eto mona été mais là yo jouer mutu muso atali abi oyo pela excellent koko la biso ta ya la facilité na ko incarner na nga rôle muso na jouer patron moko boye na jouer moi na moko ya impoli mais il y a qu'on jouer tonalité tout n'a pas maman mbali osombo tout n'a pas vient na biso baladi esobe tout n'a pas vient na biso ba sai sai na bien tala na bateau ba jouera batu o ba banda ko zwa ville boso na mamba théâtre so taleza banani bateau ba banda jouer tonalité bango pe mutu batika ba patron bateau nyonso ba jouer théâtre jouer normal. Oui, c'est vrai, bateau na ma chance ok poto mais ba patron te ça c'est quoi ni ba benga ke patron so be quoi ni ba benga ke patron ta na bien mutu so aza malade il faut seka ndeti boye pardon pena tout ça non une émission non mais il faut la bête ali solo pour na ça non plaisir na papa Misha na ça peu plaisir na bandeko ne ba kolanda biso et puis na ça la plaisir à notre mamie la première dame de Orléans. Sylvie Bahati yo bengi ngai boy wana na yena ndenge a bien. Tango bengi kolbi quand tu viens ça, tu vois, on doit tourner une émission, on doit faire ça. Na lui mamwani. Ubengi ngai na wuti kuzwa ndaka ya sika. Na wuti kuzwa ndaka moko boy na kufutela. Na lui bon, lokola la journaliste Sylvie Abiangi na tsali nini. Lokola mwana pe ya poto atinda ki mwa. Oui, ngodi ezala kabie ngodi apoto ezala kabie ngodi ngodi soki batindi ka ngodi utali boy kodi ngodi yango utali kombo boy mama mami wanja atindiri yo ngodi uzaya kusepela babwadi na ke isko ina lubi lubango lokula na uti kukota shika yaya il y a des noms dans la famille ils ont ba kombo mususu bande kuna biso ya ba famille ba bikolo tozali le faut tout à la yaya ipa na biso baluba iloko na kizaka bakoko na biso ya akana ukoyoka mwana kombo Ntomba Tibola ça sonne comme ça sonne mal Tibola na kubenga te Ntomba place na ke kufutela dubangu wana eza ya ba mongala dokola ba Olivier Luango ba mungana bazana ba kombo moko ya tu ne peut pas supporter ukuyoka kombo lokola Jean-Marie José Bulumbo Mutaka yaya lupangu na ke kufutela na ke kukuta mwana wana kombo na yenani Matako yoka kombo ba mungala butala ba kombo s'il vous plaît ça c'est 2023 yaya na juimbongo batinda kina lubi na kende nanu
na marché ya munene na somba télévision na sombi télévision na ye na re ba kombi na biso yebi ba kombi na ye receveur ya weleli papa tia tout na coffre ataka na coffre te yaya tubandi kuya ngalu kula place na joie ke eza na mateta natali mateta kukoma na mateta Sylvie pa bengi na kenda nanu bangu na tiki télévision mama ya bana sepela après mamu tuza kuya tulongwe tukomi kaka pembeni 1 mètre tukoma kote ya parke wana ya mateta mwana wana nani mataku njoka avanda kina shema afongoli coffre à jus télévision adinga banda kaka mbangu boy salut au drapeau mataku lokola muyibi na salut au drapeau kusala neno kubanga muyibi nazara na fefe akaangami na TV na ye ndani aligina Rwanda boy mama moko na mutu kalbi papa isa de télévision na kaangami batu babandi kupesha conseil papa aza muyibi belela ye bantu bakanga ingana lubi c'est parce que muyibi kombo na yeto kombo na ye za kombo mabe yaya tangu kaka salut au drapeau et kiti boy matako avancé na dingi na Rwanda moi j'ai 96 ans d'âge tel que je suis na dingi na Rwanda boy pem na gangi kaka kanga mataku we yaya bantu nyonso na re olie bakanga mataku tangu akangi mataku ngana lubi serré encore tangu ngana akulu ba serré bantu ba serré lisusu bate na gangi na lubi mataku oyo ngana akubelela iza oyo boku kanga te mataku na kubelela ya monto le nom tu vois maintenant c'est le non bêtise dans la famille na yebi que salut bien na papa Misha et salut bien na bana nyonso ya vivre la musique et salut bien na notre première de tout le premier maman Mami Wanza. Merci Tatuku Bianza la sentir vraiment que au début qu'on improviser pour un artiste sur le plateau on vient improviser en cocaté voilà. Mais il y a vraiment là ici de quoi tu es capable voilà. En tout cas on a vraiment à féliciter rapidement idole na yo na monde ya théâtre zanani idole na monde ya théâtre pe à son âme Tatuka Lombo jidodo ilanga baka na sele yebi loko ya mamba shaka aja kudenda mashirika uza kudenda lokola milwane idole na ngai wana idole na ngai lisusu ezaka Tatuka Lombo série pena ya vient na biso Mathieu Matondo Mateya Tatu Pajero voilà Tatu Pajero Tatuku Bianza si la bisalo a outi kozwa trophée ya mwana mboka réaction na yo par rapport ya trophée aussi la bisalo azui Sylvie Bati omoni to sorolana nuboe omoni na théâtre il faut te reconnaître kabao baza baine na biso eza très bien pour moi j'applaudis félicitations encore si la bisalo parce que omoni muntu leka osa l'effort o ezo monana quand même beaucoup cause un problème na epwan théâtre na biso faut qu'il boy il faut pas reconnaître ka ba artiste na kalezala ka ba artiste musicien de ba reconnaître bango si on le ba comment reconnaître na ba comédien est-ce que si la bisolo a mérité vraiment trophée on a pas sous la vie fallait pêcher ngandazwa fallait belvi hein n'éviter a mérité moto ba bete cop na pour le mukendi o ba pesa trophée wa si on tala si la belle vie pechanga na banda théâtre liboso eza question banda liboso te eza ancienneté pe contaka belle vie to mona e ko na bien na ma famille na Côte d'Ivoire ancienneté et contaka boso le bi belle vie a joie na ba ma famille bosi la moto azaki na ba artiste ya Nigeria siko o banini ya pas mat belle vie au samusana yende ngo sala ce que ça li ba opprimer yete ancienneté de compta mais baba ambi pendu bazana fallait pe ba on bazwa ba mabi pendu bazwa ko ba trophée mususu ya mususu basi la bazwa na hotel ba mabi pendu bazwa bango ba osana RTNC si la sala da RTNC ta nabia mabi pendu akende nonu ajuana ba artiste ya Nigeria te to ya ba ma famille wana
est-ce qu'on se comprend? likambo nyonso ezalaka nzela te ezalaka temps nga nasali Sylvie baati ayebana na X po ngai nabandaka kocontrôler Sylvie te nalobi bato ankentu même chaîne onde eza boye ebelisa bato mosusu mutu pasi te nazoyebisa yo analyse kutu ya nga na yo eza koleka nombre ba vidéo na bango nyonso kentu eya partout nabie sivina longo do limete likambo kombo ndire nabie nazala no kantu bianza kombo na koko linga kaka te so ba pekisi ngala tanga na internet eza nani tudanga merci beaucoup kombo oyo ngapena yoba sankutu emusu makambo chaîne kombo mutu akoko pekisanga ayebisinga kaka kotanga kombo na ate na leli ya mama mami wanza ya Karine Mokonzi la baronne po bato musu ba okanisa lekwa bayiba koma lekwa ba Karine Mokonzi mais akoma te vous comprenez ade ya mutu problème vous comprenez vous pensez le roi comme le roi ba Grâce Mbinzi la sexy tijen nabia ngai Grâce Mbinzi ayebi ba Olivier Lowango ayebi ba Nicolas Mokonzi poto bando sa musala et puis musala biso bete sala bien nabia biso kene sika monte to échouer eza bato baza nzambe mo muto aza nzambe muto aza crainte nzambe obiso batuka ba moni elongi no ba yoka petit otala vidéo no so muto azalaka Yesu na motema na mbindo ya problème kombo mutu te koko sanga dani timanga to eko sala que nazala kantu kubianza obi kombo esalanga naza dani esanga naza kantu kubianza c'est le nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth et puis Yesu soit le bika dani ko banda lelo kombo la kotanga teta ta wala kutata mama mami wanza ebi na ola la babele mama mi solule na nzambe ngamba tsanga boyeke siko yo muta mokili CV obina ngata ni kotanga kombola ngate et puis biso za na université Kara l'étude manga me citer rapidement trophée Sila Bisalu conseil nini nayebi que peut-être oza na momo boye message mo ya ko lancer na Sila Bisalu peut-être que oza na message mosusu ya kopesa na bandeko o mite mezo vimba pona trophée wana bandeko bazangi kimia o ba osa be soni ba olanda yo moi lilobi pa na ba premièrement on bande pas ya Sila Bisalu mams félicitations continuez ndenge po tsaka nzambe no liboso babundisa ka étoile nde babamba libanga étoile te babamba ngo libanga te comprendre so talata na monde de musique au monde tel la finger tel c'est parce qu'il y a encore cette étoile wana comprendre c'est vu bat félicitations biso to pesio na kati chaîne na biso wa MJ télévision parce que biso musana biso za bongo so mutaza malamu asali malamu to lobaki asali malamu parcours na yo patience na yo ndenge mama mami wanza zaka na patience abi batu bo sa musala patience Olivier Lowango yo siko patience vous comprenez si on batu belé bazana yena bango boy poane patience efutaka patience esaka makambo ebele ya malamu et puis confiance si la Bisalu azaki non confiant en soi na ye moko et puis na nzambe na ye et puis na makambo ebele problème kenzo ko corrompre un cas au PC combien pose à trophée il y a pas mal vous comprenez donc disons bravo à l'artiste Sila Bisalu et bravo pe na bandeko bozaka na miteme vimba rapona bolamu ya batu pona bo étoile ya batu na sengi su nzambe 2023
vimbisa bango mitema bakufa penda bavimba mitema po bango bakakaka so muninga kuna ezosimba bakomoleba omoni na bien mutu nzambe yo obundisa Olivier Loango asanga signe tokomi na suka émission na biso programme ya groupe saison eza comment répétition ce ba contacter comment. Voilà numéro na ngai ezalaka plus 243 85 88 15 399 wana so bengi okomi na WhatsApp ozwi directement tatukantu kubianza répétition to bombi eza en huis clos moni ba dongolo misu ton azo mwata mona vandi ce groupe ebele ba bando kanisa lokola or na bando créer ba stratégie et aux recruter toza besoin ba nouvelle recruter ba nouvelle recrue nzambe nde mto pesa biso bango bango mo ba oya parce que au moni place malamu ezalaka babenga muntu te place église moko ya bie ezalaka babenga muntu te au moni ndeti ngabo na yaki pembela mama mami wanza sa mama mami wanza benga nga mona bi mama pesa nga chaîne na sala comprendre batu misu ba komo kanisa le kwa mama mami te ya ne moto nzambe Nani chimangamo de la fin na yo par rapport à l'émission na biso lelo pe bambote na ba nyonso balingaka yo tatu kubianza bambote beaucoup plus na repesa na notre conseiller numéro 1 ya Katia chaîne MJ télévision notre daddy papa Micha de Paris Tanya Sony papa Micha Tanya support sera batna pas so vi misaba mité nakasi bango baza na bia bango baza batwantiento tiko biso to bandosa ni photo pesa bango ka mité mapasi so to ye fo bazwa mité mapasi fo baloba bango ba kobele la sata biso to bele la nzambe ya moni na ubaki na ibandile mission wana bi adversaire na ngeza ka sata po nzamba tina na mokili atina ka po na bundisa sata na yebisa sata ke nzamba abia bongola mutema sikoyo bana pe ya sata baza toyebisa bino bana sata biso mama wa aza bonzambe biso bana la bonzambe bino lo wabo zana satana bino bovanda na satana bino bolia biloko ya satana bino biso bana nzambe to boyi na biso kolia biloko ya satana nko to ana nzambe la biso na nko. Et voilà, merci beaucoup na Olivier Loango, merci na Gérard Nabiso Kombo et Omore Kimangai et Moutayamba Biso bien. Merci Kanaye donc to benga héros dans l'ombre. Merci Gérard Bambote Nayo et Bambote na la première de tout le première dame na Kata Orléans. Maman mi pesa Kombo ta la première dame. Batunde ba pesa Kombo. Et pesa ozuwa te kwa na motema mabete eswaka yo te yo pe luka soko ozala première ya côté monde balobi na simbiti kisensu nini luka oza première kuna tika na Orléans. Merci beaucoup na batu nyonso bolandi biso Moussala Oizara toujours boye un peu moi comédie tout ce qui n'a biso on n'a pas un problème avec quelqu'un tous en likambo motote to linga ba congolais nyonso sauf ne Félix Oazé kwa loba nda kuna bango nga na olala te na oya te na bien pour battre la poison na kufa mama mi wanza perdre nga otanga be akomola bango bete na bien natanga komba po etanga poison na monorote na bela mutu na koma lobby ba perfuser lobby kula ba perfuser jamais. Merci na ba comédien nyonso ba comédien conscient o bazaka na mitemo evimba raté soki moninga kozwa. Merci na bino na moni maswaku na moni président 2 minutes na Mikili na moni président Hans na moni bazé belé ba président vina biso ya lemba wazaka pembe makaso président Duche bogar na biso ya makambo théâtre wana muta banda ba garçon qui toko na théâtre président Duche je te salue et puis le président Ngadia di Ngadios ba président nyonso okaza président non bandi groupe na lelo na pesho mbote ah
Olivier nangida bosana via so akanginga nzela yo beta ngai pamba ya mama malio sombo donc la PCP mode ya Freddy na biso président Masumu, président Lombe Soukari, président Caleb, président Bodo si on ngai na saka théâtre Tatukubianza pa. Nalanda ba Bodo to suki apola lelo Tatukubianza bambote wana bombango la prochaine bambote suka na yo moko merci ndengo honorer nga lisusu ya kolanda nga bambote lisusu na notre beau gosse Olivier Lowango derrière ces beaux caméras papa na Jérémy et Esther dans la Lubasco les enfants pas comme les autres ba on ba comme Luka bana biso sko ba ande nino po ya lobaka bongo et puis ça joue à Théo. Bye bye. Voilà, MJ Télévision, Bonzambe, toujours haute à couleur, Yalelo et Suki Awa. Un grand merci à Olivier Lowango, Oazaki Sima Caméra. Un grand merci à Dani Chimanga, au Accordona qui émission. Oyo, merci à Faniko Bassaï pour l'assistance. Merci à Abdul, Maître Abdul pour l'assistance. Merci à Moualim, Magre Kombo et Kimi, grand merci. Merci à Kwami Chaka, Oga Landlord, na Londres, Congo, Milolo, Fred Milo, Bambo Tebele, Tokuten la semaine prochaine pour un nouveau numéro de émission Nabiso haute en couleur. Bye bye. MJTV Sambara Goli Mazabata Bila Koli Kobo Sambara Goli Mazabata vraiment beau s'abonner Sambara Goli Mazabata Bila Koli Kobo Sambara Goli Mazabata MJTV Sambara Goli Mazabata Mami Wanza Dani Timanga, vrai no, vrai tanta sola bien. Gauche droite, à la table pantalon quoi. Au moins. MJTV, vitesse wapi. Abonnez-vous.